Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour. Bonjour la grande famille. Bonjour Bandeko Nyonso. Bon week-end à Bino Nyonso, Balandinonso à BBC. Bonjour, bonsoir. Famille Libota, shalom, shalom, shalom. J'espère que nous vous allez bien. Bisopé par la grâce, n'a pas toujours que non. La grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quota aimer, partager. Ceux qui aiment la liboso, s'abonner. Et faire vraiment bien ma café. Voilà. La grande famille, tout ça, la film, la biso lobi total qui déjà 6e épisode. Na traité innocent ou coupable. Na chaîne Nabiso Belle Vie Télévision. Voilà. Beaucoup de talent bandeko, beaucoup de talent tout solo là. L'air est grave. Beaucoup de tout solo là. Je crois la grande famille épisode total qui lobi na butu. Vraiment makambo komi koya ndongo. Na film na biso ya innocent ou coupable. Tout le monde qui Aziza. Ba audace azwaki. Akeko bimela turbo. Et pas na ye na ndaku na ye na mwasi na ye oeza Davina. Na ebité basi musupe bazana ba courage. Makambo na ezalaka ati lelo. Makambo kala. Aziza yo bongo. Hey, makamone la kaka. Aucun moi. Et voilà, Aziz Akei, Aibsi Tirbo le bikeno, yo le bagi keno, na se retiré na numuke, na zelana, et voilà, nzo kezakinde, yo, obanaï déjà, pour préparer l'ibala na yo. Atanga iso na mit, atanga personnellement, so batchenga na place Aziz, ana ko réfléchir ka bongo. Ata yo ndeko moi si. Pour réfléchir car bon autant que hier Tirbo a ebisaki Aziza Azelana nous et voilà na cause de la wana ya kekobala pour elle, c'est-à-dire que nos relations les ala kala ngala sepela kité na Tirbo ndenge a présenter ki mwana ya Davina a exposer ki mwana ya Davina. Ce qui boza souple pour comprendre ni nazoluba. Tirbo azali muto ko présenter Junior bongote. Parce que Aziza aza mutu na minute oyo, Aziza aza na blessure. Ngana moni que non, Tirbo a exposé mwana et ce qui tolobi to zonga na teaser. Teaser il a kisaki biso Junior ndenge soki akaukaki na kiti. Siko to ebite Junior na filme oyo akokufa to akokufa te. Nga ezaka ndenge na réfléchir. Aziza a osala mwana wana mabe. Ona nga ndenge na moneli makambo ngo. Aziza osala Junior mabe parce que lorsque Tirbo azo présenter mwana tala mwasi ngo ozo benga nini tala mwasi ngo ozo benga boye tala mwasi ngo ozo finga boye tala mwana na ye, c'est-à-dire qu'Aza responsable et mataki kitaki regard ya Aziza et pas Junior ezaki déjà mabe makasi. Attendons voir maintenant qui sera innocent, qui sera coupable. Siko na tumi. Parce que na teaser, tout le monde qui Tirbo azo samba, en même temps na Aziza. Vous comprenez, hein? Pour na fongola nyonso tout ndenge ngamoko nazo solo la. Alors tozala ebele ndenge ngamoko nazo penser, tozala ebele wana na pourquoi ya lelo poto ki otala lisusu
7e épisode na biso ya film ya Innocent to ke ko découvrir et kozala ndenge nini. Mbutu pe ekoti na ba tiktokers kuna bango na bango bakomi siko koswana nga na pesa ki yo nani te photo ya mini okende kosala miniature te e mataki ekitaki. C'est-à-dire que non mutu ya ko épargner na ngambo ba tiktokers bazate bango nyonso baza bato kitunga moko. Alors attendons voir sort ya Davina na mwana na Junior ekozala nini parce que Aziz a déjà azo avisé eloko moko ya mabe. Entre Aziza na Turbo, nani akozala innocent, nani akozala coupable. Vous comprenez? Na boy kokeni na boy na loba o nga nazo penser, na boy penza na loba o nga na okanisa. Na filme oyo yango se mie na nga na yo toke na toke otala ngo to continuer totala innocent na coupable ekozala nani. Bozola dans la grande famille. Voilà. Bon kota bo aimer bo partager. Na epsi bino ke non toza pe na filme na biso ataya o tozotala na Candy Star. Candy Star ezokotisa déjà ba filme. Bande ko boki mela pe Candy Star. Biso toza makambo ebele tozosala alors boki mela pe Candy Star malgré que no biso pe to leka wana mais bino pe bo rater ango te bo zapper ango te. Voilà. Bandeko bitumba o ezoleka epa ba voisin ya bango na bango bakomi kobuma na bango na bango bakomi koswana eloko elekelinga eza ya koloba kaka ke na moni émission moko batindelinga awa nazwi pe ba capture ya bato mususu nayebaka te monde yango ya ba artiste nayebaka te makambo yango ndenge ekendaka sur les réseaux sociaux na kombo ya Belleville ndenge tomonaki pour ne pas koloba ke noto cité kombo te toyebi na minute oyo mutu oyo azo faire menacer ba chronifuati ya kini panzi likolo eza mida. Alors toyebi ba propos o mida lobaki pona ba déconner ya kini tomoni biso nyonso ndenge bango nyonso babimi pona ko répliquer bango tout ba chronifuati ya mama Loketo oyo ya kini bango tout basangani pona kosala nini pona ko neutraliser pe oyo aza na poto na yaki nasalaki analyse na émission na ngai nasalaki sortie médiatique na lobaki ke non tout se paie ici-bas omoni mabe soki nga na oloba ke non na ozape kutu mama bango te parce que yende aza promotrice ya mama Kamboyo soki azaki na vision de loin pour na cacher na pour na musala na pour na image na ye azalaki mutu moko ya ko autoriser ma finga te. Alors loko azaki mutu moko a autoriser déjà ma finga dès le départ na ye ya musala na ye andimi ko kabwana na baninga na ye et puis abandi ko tia bato bana ko finga baninga na ye. Alors retour ezaka ke no kande bino bo banda na devise ko swana bino pe bo suka ka bongo ezala bongo te nga na mona eloko ya malunga na mona eloko bozo zanga ko réfléchir sur ça te bo trouver ngo normal bo lobake non debi na biso ezalaki boye suka na biso pe kozala ka boye boye ba ngo te likamunyo seza na source likamunyo seza na source okyo banda ko bunda bitumba te oyebi source na ngo te okyo banda ko bunda te olobi ke non nzambe sunga ngai nzambe bundela ngai yeba source ya bitumba na yo. Pourtant on yeba source ya bitumba na yo ndoko banda siko ko bunda ozo se rendre compte na source. Donc yo attaquer source. Parce que bino source na bino ezaki nini? Ah bokomi ko swana bokomi ko sala ba émission bo répondre non. Bon travailler envers ça et le moroté. Bino bo bandana na source. Source na bino ndezaki mabe. Boyeba te. Nyoka so bolingo bomaye. Nyoka so bolingo bomaye. Osimbe na nani na nini comment na nzoto ne na katikati ya nzoto ne tete okosimbe na mukila te poko baluka boye susa sa nini o nani asuyo yango ba refola na nanu source ata biso bandeko tokenda ka église église oyebi oza na bitumba yeba bitumba tango ozokende ko bundela bitumba na yo yeba source bitumba na yo yeba origine na bitumba na yo yebino siko origine ezani source ya bitumba na bino ezani origine na bino bobanda na mafinga siko tango na minute oyo eindeli bino na bino bokomi kofingana bino na bino bokomi kobunda eza étrange te
donc ndenge eza wana soki notion donc soki sens ki bomoto ezonga bino te ya koloba ke non source na biso ezalaka devise na biso ezalaka mafinga alors na minute il faut ka biso pene de to swana boy eza source alors au lieu bino bo continuer ko swana peut-être par contre il fallait bo vanda bo solo la bo tchana c'est bo bongisa bo baté mais eza pe likambo moko ya facilité parce que ya bino tozao la grande famille bo aimer bo partager namoni soki soi-disant nani na bango na bimi bayepe bato akini penza bango nyonso bayepe batelemeli mida na kotelemela ye soki bomoni nga mama BBC na ye eza pona nini parce que na ba commentaire eza ko balobi ke non pourquoi mida a changé juste d'un coup a changé maloba c'est-à-dire que non Belleville a sa pied mbongo nde loko ebimisi mama BBC na kosala émission nanga pona lobaki ke non makambo na bango ba potana parce que prière nanga eza ke non molimo wana ya koswana e mata continuer de prière nanga lokuta mabe lokwa na osa prière ke non molimo wana ya koswana e bakisama ti to tala bango ka lokwa ndako ezika na oyate mais tangu na ye c'est parce que ba commentaire na bango na moni ba commentaire eze belé ya pourquoi elle a changé kaka ya mbala moko boye c'est-à-dire que no Belleville a pesi mbongo bandeko yango mbongo yango ya Belleville ezanga musala yango bino batona boyaka ko commenter bino batona bo réfléchissaka bino bato ya mama loketo totuna nanu bo réfléchissaka wapi parce que na tikala komona bato ya boyete na vie nanga au lieu boluka nanu solution ya makambo ezoleka na kana bino ya koloba ke non esopi bino esali soni bobengana ta na kuzu bandeko botya na se mpo na image ya star na biso bokoka kaka kosala yango te mais bozwaka na bacommentaire ya mafinga bozwaka na bacommentaire ya bapense oyo bino bozopense na mitu na bino c'est trop malheureux eza mpasi mpe mawa mpo na bino likambo bino bobuna nango kuna bakoni fwati na bino o bamatisaka bino batension bino boyaka mpe bofinga bino bafane bino oli boyoka soni ya koloba te bandeko botya na se makambo eza propre te eza soni mpo na biso tala boye mais bokoka même pas ko réfléchir eloko wana na ba commentaire toujours les mêmes personnes toujours réflexion à moko ya réflexion na bino bo ya ko finga. Vous êtes sûr Belleville a kende ko pesa ye mbongo par rapport à quoi pour ya ko sala nini nani ebisi bino ke no Belleville nanu ndenge azawana alinga mafinga te soki tobi ke non toloba ke non alinga mafinga te tokena no musika tozonga nanu kaka nazongisa bino na otanga bakombo na bango muwa nani leketu ba fivete wana ba malika ba barezi banani lisusu bo bakiselanga ba chroniqueur tout po bazala pembeni ya Belleville balia ba mela po lelo bakoma kofinga ye. Est-ce que vous êtes sûr Belleville ndenge azawana Poutine ndenge azawana akolinga susu kokota na bêtise ya biso ba kroni fwati ba kroni mama ba biso ba mususu atake non Poutine a pesi ata biso ata moi confiance muke c'est parce qu'à 8 ans azui ata temps ya kotala mais elle ne a collaboré kana ba kroni fwati te na ba kroni mama te ya azana équipe na ya communication oyo akoki ozwa phone abengi bango ba tonton mundi ba bazawana ba mukuse atalo pa abengi bango asololi na bango baza ba communicateur na ye oyo moko engagea oyo afutaka bango bêtise oyo ba barezi lelo barezi afinga ka Belleville butulo ko amoyi ba malika na bango nyonso ba lia mbongo a Belleville. Est-ce que vous réfléchir ya koloba ke non Poutine qui est bimisa mbongo afuta mida par rapport à quoi ya que non Belleville azana bato ba lobela ete ou encore yeta ngoko futa mida qu'est-ce que mida akoya ko ajouter na carrière ya Poutine
bino bo réfléchissaka wapi yango bomona ngata nguna yaka na matisaka mungongo ezaka ba méchant moko ya koloba keno bino batu bo réfléchissaka ndenge nini. Donc Poutine ndenge azawana afuta peut-être ba tonton mundir ba te o ba opese valeur bazo protéger ye Poutine akeka ko futa mida ya koloba keno soit disant nini asomba mida par rapport à quoi? Parce que mida ndenge zana Tokyo loba keno aza changer aza o ba loba kamelo changer couleur. Est-ce que Poutine na minute azana besoin ya batu o ba fingaka batu oyo keno lelo oki ozala sololi na ye lobi ya ki abalukeli ye yo kasi bevi na minute oyo azana besoin ya batu moko bongo na vie na ye non basi bafuta ki ya la monnaie de singe ba rezi wana baleketi wana nyonso ba malika nyonso wana bo bakisa ba nombre na bo bakisa ba kombo na bango bazaki ebele o bafuta ye ya la monnaie de singe ti babimisa na audio na ye siko bozwa la personne de mida bozwa la personne ndenga yaka kofinga bato sikoyo sentiment nini yango oyo Poutine akokende kozwa atindele mbongo bandeko bo réfléchissaka Poutine azala Poutine kala. Il n'est pas dit que non, il y a pesa ce qui a pesi nani mbongo ndeye carrière na eko kende lisusu liboso. Pembeni nanu ya mama loketo tomoni eloko ya malonga te. Bo rendre la pauvre abana na kolongola bilamba na scène. Ne mutu abongo Poutine ake osala nini ake kosomba ye. To réfléchir lokwa batu. To réfléchir lokwa batu. To réfléchir lokwa batu. Po soki Poutine ndenge azawana azana besoin ya koya kobundela ye te. Po atoko ya kobundela Poutine obani ko fingela Poutine batu. Okomelaka Poutine nani film te. Mokilango ezokende ka bongo ya koloba keno obundeli mutu bio défendre mutu bio osali promotion ya mutu oui, c'est dans les bons. Et non pas koya ko finga. Tocha ba vidéo mikonyo so tocha ba vidéo ya Poutine azoboya ne bato ko finga. Est-ce que Poutine soki ayebi keno mutu afinga? Azalaka na ya bimi akekuna finga pe oyo boy azongele lisusu. Maintenant wana pe Poutine biso to pensere ba life it. To pensere ba life. Parce que biso toza na besoin ya kiloba keno musala ya Poutine kende liboso parce que ye moko nanu la personne de belle vie aza na besoin musala ne kende liboso. Ne yango na telemaka mingi na promotion. Au mona mutu mususu obenga ma BBC nga na tali na nga belle vie télévision ka pona promotion ndengo lobaki. Na tali na no souci ya mutu. No bité. Pour appeler Satan na ye, ya okomela batu ba film, ba inspiration, atia corps et âme, atia maele de nyonso la musala na ye. Ngana okyo ya pembeni na ye te pona ya kokoisa ye. Par contre na sunga ye na musala kitoko azo sala. Ezate ke no batu ebele ba chroniqueur ebele bozanga ba ambition, bozanga ba objectif, bozana oyeka pembeni ya mutu kaka peut-être pour lia mais oya ko salir mutu. Non. So ba mama BBC toza pembeni peut-être ya Poutine pour eloko wana te, toza pembeni ya Poutine pour na échec na été. Toza pembeni ya Poutine pour musala ne kende liboso parce que za musala oyo ezo ganga mutu loko amoyi. Ezaka parce que Congolais ndimaka mutu boyete, mais na sima caméra bato ndimaka na notre Poutine. Lelo tozomona ba chroniqueur ba chroniqueur toze ebele to eto diembeli. Est-ce que bozolinga mutu pa na intérêt bolinga mutu na intérêt to bozolinga mutu na mutema moko? Bokende na la Chine ba oyebisa bino mama BBC ndenge aza na finga te. Afinga te. Na eroyo Poutine bana ko bimisa mbongo na ye ya pasi ola pesa ta kenda ta ko pesa ta ba orphelin te akene ko pesa
ndeko na bino oyo azofinga bino nano afingi bino afinga pe mama bino. Wana tokoloba Poutine là à perdre mutu to ndeni. Bino bokanisi Poutine ndenga azana besoin ba communicateur ya koloba keno boya pembeni na ngai bo banda kofingela nga bato. Na minute yo Poutine azana même pas na vision wana ya koloba attaque ozala na deux communicateurs attaque ozala na trois personnes ya koloba keno ndenge toza peut-être nga na yebi na nga to absolument to bito longola ba groupe ya ba tonton Mundirba ba mama Esther Nathalie mama Chic Nathalie soki B50 Nathalie mama Mboyo toza na biso toza nombre moko pe ya koloba te que non nombre moko ya ebele. Je trouve que non c'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant. Attaque non Poutine alobi ata mutu moko. Et ça problème te. Bino bokanisi nombre ya bato ebele ya ko défendre mutu nde récite na ye. Soki tobi to tala siko e pa mama Loketo. Azana combien de chroniqueurs, combien de chronifuati, combien de chronimama. Oh ba défendre kai. Bota siko musala na ye. Na bango nyonso ba défendre so botali biso na famille libota. Toza na nombre moko ya C. Mais otali musala o ezo kende pas Poutine mais non, il faut applaudir. Ce qu'on bota la nombre ya o ba défendre ka ou encore ba yaka ko bundela mama wana mama Loketo. Ce qu'on bo pesa statistique ya musala na ye. Bota la musala wazo sala. La merde. Tolo bate. Oh, nenga zawana, basi bapesi kaka mbongo, Bellevie asa pesi mbongo, yango mbongo yango ya Bellevie koma kaka yake non, ya esale mukusa pesa n'importe qui. Polo bisuba ya kofinga ye makolo poussière. Boni boye ko? Boni boye. Le temps que nous repesa ndeko obino bolo bakeno Bellevie ngana ko préférer mille une fois que nata ko pesa ta kokobar moko boye na nani na hospice de vieillard. Yango bino bomona ka Poutine ndenge nini. Bomona ke ndenge nini ya koloba ya ye mbongo donc il faut ka ko pesa bato ya azwa mayele na fongoli bino. Na ebisi bino nombre baleke tu babarezi ba marika wana nyonso ba nani na baza combien baza belé bokoma bango baza pembeni ya Bellevie lelo bazo sani bakoma ofinga Bellevie. Est-ce que Bellevie na minute oyo aoki ko zwa tana ya ko benga koni mama moko boye koni 15 moko boye koni kia moko boye yaka po banda ko bundelanga babiso kutu nanu ata ko ba keno o collaboration na Bellevie tout le temps Apa ba merci au tozo qui a anniversaire nae na peut-être ndenge promotion nani c'est quoi promotion kendaka na ba quoi nani ndenge to fêter 300K. Bino bokanisi ba bêtise o eleka ki ya ba chroniqueur nyonso o ezo lekati lelo o bazaka pembeni ya Bellevie. Soki nga na lobi na mitia na place nae motema na senyaka. Peut-être a regrettera petit na tchaka bango pembeni nae. Mais le col à ma bende zakaliwa, lorsque tu es encore en vie, il y a encore de l'espoir. Aso continue musala nae. Ba o bazaki pembeni nae. Ba bimi ba komi kosani ko finga e. Po ba ni pa bouleverser ba kwesa musala nae. Mais musala nae yango nezo kenditi. Tango ba kei ba tiki Poutine malgré ba o finga Poutine. Musala Poutine e telemi e continue. Banani bazobima bazoba na minute so to bito zalaka ke no to solo la pembe. Banani ba obima bazoba. Bango de baobima bazoba parce que bazalaka kotoyo babimi bake kuna bakomi kofinga mutu oyo boza bato a vrai te boza ba boza bato boza ba na kilo boza ba escroc boza vrai te pe na mutu boke kuna. Ah oui yanga nazo balanga ka vérité hein. La grande famille boy aimer beau partager tozo solo là. Finga na kuna bango na bango et comme ceux qui groupe ceux qui ya El Kini na El Poto vous comprenez la grande famille. Bon aimer beau partager bon zana tangi na bino ba nani commentaire o bazolo bakeno asa pesi bango mbongo
eza complot basali na famille Libota. Elle a déjà allié déjà mbongo. Yango wana azoya pona ko akimisa bino pembeni ya sila bosala attention makasi bolongwana distraction biso bakupo mida bapesi ye mbongo na famille kubuka mida aza mwana mabe. Est-ce que vous êtes sûr? Hein? Yoka siko malgré alobi bongo e batu pe bazo soutenir ya alobi abi bakofinga kaka te akomi nde ko emilie ba soda na biso ya kini mission na ye eza nini? Pardon Mat, franchement la grande famille na mona nanga batu ba réfléchissaka mais ya batoyo donc batu bazo se soutenir kaka na buzoba, batu bazo se soutenir kaka na mabe. Or à la logique des choses mbula oyo ou encore na okolo bakeno makambo ezolekela na kan ezoleka na kana bino bozaki batu moko boya ko se ressaisir, bozaki batu moko boya keno bozongi batu, bozaki batu moko akolo bakeno to bongisa bino bokanisi ba oya kini atane ba bima katango bolo bakeno babundela ka mama loketo babundela ka kobundela to boite babundela ka ndenge nini ya mafinga. Est-ce que vous vous rendez compte ya koloba keno star na bino asa bambani na se bino boye bakate? Il faut pas rappeler bino tango bozolo bakeno babundeli banani babundisa kinanu ye po bondela ye. Parce que si on tali mingi pe biso famille Libota toyaka mingi na promotion. Tant bolo bakakeno biso tozala na matière te biso tozoka matière epa na bino. Biso tozoka matière epa na bino te par contre toyaka nde kozongisa bino na nzela. Parce que bino boza ba semer de troubles. To kota na trouble na bino te mais toyaka kozongisa bino na nzela ya koloba botika iloko wana bozo sala. Bino bokanisi soki bobimi boye bofingi belle vie. O soit disant Zuma zofinga abundelaka o soit disant boye babundelaka bango baza ba soda makasi to boyite o wana bino moko bolobi ke no baza ba soda makasi siko ezo ajouter nini na musala ya star na bino. Ça aussi c'est une question. Tango bakobima baye bafingi baye babundi o bino bolo baye bazo bundela ye to boyite ba bundela ye bravo ko finga o babima ka baye bafingi siko boye bisangai et ajoutaka un plus na musala ya mama bino des questions. Omo na batu batelemi babimisi misisa ya koloba keno babundela kanani midaye kuna bapese mbongo. Nani apesi mbongo? Nani apesi mbongo? Boza na preuve bapesi mbongo. Botala loyenge pona ko réfléchir eza problème. Ce que zaki ke noko bundela o ba bundela kaye et que zo ajouter ata un plus na musala na ye elinga oza bien. Alors le ko la bino bo bundela kaye musala na epezo ke na kokweya, c'est-à-dire que no bo travailler en vain. Pour votre information. Na âge ne wana soki 47 ans. A otombola bilamba. Atika na moi cycliste ya pembe. Vous assure? Ata ba mama bo mengwana na ba âge na bango ba 47 ans natika komona buzoba wana te. Tango tomboli bilamba bongo azotika naka moi cycliste. Bino nyonso to biso nyonso to moni moi cycliste. Sikoyo. Les intentions ya batu. Bien hier tango asali yango c'était quoi? C'est quoi le message du bien na habité? Na habité. A indiqué mas na nini? Yango zaka taille na eba na nga petai na ita za mukuse zaka taille yango de kosa keke no za mo amuketo ndeni. Pardon bati.
Mais pour votre information, hein, bon melamai bo ke toilette soki bo ke osuba, bo sisi bo ke kolala. Likamwana koloba ke non, Poutine aza na besoin ya bato ba insultaka pembeni na ete. Poutine aza na besoin ya bato o baza na mitu po basunga pe mayele na ye. Pour ceux qui maman bino azaki mutu moko boye ke non, azaki pe une femme o aza na réflexion ya makasi. Alingai pa luka bato o baza na réflexion ya makasi o ba ko entourer po musane ke liboso. Bozola dans la grande famille. Bon aimez beau partager bande on a tika na moi 6 minutes nanga. Nini yango eko sala kaka ke non? I don't know. Na ebite. Est-ce que vous avez bien réfléchi à koloba ke non Poutine a pesi mbongo? Vous avez bien réfléchi? Boye ba raté mutu o ba somaka na mbongo. Plus tard secret bimaka. Boye ba raté et surtout na monde ngwa lelo oyo. Bino bokanisi Poutine ndenge azawana. Mida o afinga ka ebutu lokola moyi makolo poussière. Ba kombo combien apesa e. Et ta wana bana ko finga e. Poutine a se rendre ta compte te akoloba ke non na pesa moi mwasi mbongo comme ça atika ko finga nga. Asalela ngote ka lelo. Satika ye afinga. Atika ye aloba makamu nyonso oya bimisaka na finga ka ya tika ete. Moi peut-être je crois peut-être nezaki ba moment oya ta Poutine alobaki ke non na okokalanga mafinga moi sote na futa ye atika nga. Asala ngote atika ye atia ye à l'aise akoloba ke non continue insulte. Vas-y. Ka lelo nde a réfléchi akoloba ke non asomba ye. Nandikamuni. Ya musala na ye bloqué ezotambola te. Il faut foutailler qu'on y fouati, à foutailler comme ça et Moussa et continuer koto. Bande ko boza na raisonnement. Franchement boza na raisonnement. Et c'est yindeli bino kuna bo luka façon oyo bokoyeba kotia makamwana na sebo solola. Boko tisa même pas Poutine, boko tisa même pas oh famille Libota, il y a personne. Oh, écoute, envisageara ta koloba ke non, non. Eza likambo musala. Musala ba pesa kango valeur. Yo kolo musala soko pesi musala na o valeur. Bato mususu pe ba o bakoya pembeni na ba pesa valeur na musala na yo. Soki yo kolo musala o pesa musala no valeur te. Ne t'attends pas que no bato o bakoya pembeni no ba pesa musala no valeur. C'est ça maman loketo. A pesa musala ne valeur te. Bota bato ba entouraille. Bota bato ba entouraille. Lelo comment kolongola bilambate. Ça vous dit rien? Poutine ndenge azana alapa bakoni fwati alapa biso. Alapa bakoni fwati alapa bakoni mama. Alapa. Yango bomona abimisa na kaka groupe na kaka ya kenon, il y a 4 personnes na koloba kenon. Oyo nde ba communicateur. Ba biso to ye na sima. Kolanda na nini kolanda ke no batali babi et pas ajouter ta 1 plus aye ko kwesa starter aye nde ko tombola aye nde ko push musala star ende ba biso wana pe po ba considérer biso lelo peut-être pas Poutine pour ceux qui tozaki batu ke no to ye ko kwesa musala na ye je ne pense pas que to ngeto yo kata merci maman bébé simple to ngo yo kangote. Pour votre information, Poutine n'est pas na minute na le cas déjà dans zela na ya ba chroniqueur ya ba chronifuati le lo ba koma ko vandela na plateau ba ofinga ba lia ba mbongo ne ba mela abanga wana c'est juste ngai moko ka na réfléchir parce que ngape na ko banga bozaki batu moko te ya koloba ke non bo banda ko répondre ba koni fwati ya poto bino batu akini non bo vanda bo solula so bo kabona pe na ndenge ya bien bino na bino kuna bo tia ba kombo batu te
na bino moko tango bozo ba keno Poutine apesi mbongo yango abaluki bongo yango wana a changer mbala moko yango wana azolinga kaka apanza ba chroniqueur nyonso oyo po boye ya sa position ko ba keno Poutine ou encore Poutine azana carence ya Poutine a ebisi bino keno azana besoin bato ba ko fingila oh la grande famille, bon aimer beau partager. Quand on a bino bitumba mususu babunda yango eza source. Yeba source. Eza complot basali na famille libota. Elle asa lié déjà mbongo wana azoya pona kokimisa batu mususu pembeni. Hey! Mayele na bino eza vraiment passe hein. Ota la papa mukolo pa bimi boyaki ovanda na plateau pona kolobela ye muto konifwati ya poto. On a âge na yo wana ivala ozaki mutu moko keno osololi na batu na pembeni. Tangu yo zo bimo zo sala sortie médiatique oya ko informer batu keno kimi ekoti. Bino soki nani komone nani soki Michel I don't know. Na âge wana ozaki mutu moko ya kotia kimia libanda a huis clos botie penza déjà kimia tango zo sala sortie médiatique ezake non famille nani les abakwiti kimia ekoti malheureusement oyesunde kosopa isusu nani pétrole na kati ya moto boswana nga kutu prier na ngeza kaka molimo wana koswana lata bango penza kotika bango te kanga penza bango na kingo zala na bango kotika bango te penza baswana penza babimisa baseka mama bango babimisa ndenga bengaka bango po bafingile bato baswana penza baloba koloba keno to oblige ki abwaka biso na bafilme molimo wana ya koswana ale atake penza molimo koswana atake kotela bango penza kotika bango te oyo eza fin d'année kanga bango penza na bakingo oh Poutine apesi mbongo bino boyebi combien mwana mwasi ana souffrir na mafinga boyebi combien mwana mwasi ana elle a été donc rejetée na niveau moko boye soki ya ndenge nini otali boye olobi non elobi ata Karine Mokonzi mwasi ana aza congolaise aza rwandaise te Karine Mokonzi akotaka na babiloko ba comédien te alobango aloba keno ngai ba comédien na vana na ba comédien na yebi me maka bango nyonso na sololaka na bango melenga na okota na makambo wana te abima aloba kokota na makambo ba artiste te ezanga epete akota mais alobi na kokota te parce que yebi bango nyonso avanda na bango na bakini ayebi bango azoye ba place akokotela te na ndenge ya kobimela te mais lorsque ezaki trop c'est trop mwana bato abima Mokonzi abima pona koloba neto ke pa itozonga bandeko Bellevue na zape congolaise aza rwandaise te c'était dit à quoi ye muto aboya koloba ke no ngai kutu ne na za boye makambo ba comédien na okota te effectivement kota kate mais tango abimi au moins alobi ke non bandeko trop c'est trop Bellevue wana za congolaise aza rwandaise te de part et d'autre bokyo banda ko finga mwana batutongo midi pokwa te aza congolaise ezaki phrase moko ya muke mais lobaki ebele na kati c'est-à-dire quelque part amonaki injustice siko mutu afinga mabongo akende kosomba ya par rapport à quoi aobakisele nini promotion aobakisele nini inspiration oh boza batu ko boza batu boyebi ke nona oki méchant moko bandeko molimo ya koswana attaquer penza babimisa nde ba secret ozala ngo besoin mawa na comme famille na komi nanga ko chiter biso tozata biso na problème te biso tozata na problème te toza film biso tozotala na famille na Bellevue télévision na titre ya innocent ou coupable
alors tozala wana ebele après wana tobeti mwa coup d'œil lisusu kuna na Candy Star toza na Ataya et voilà quoi. Alors je vous aime la grande famille. Merci na bande nyonso bazo considérer biso ba on abetisi libaku bolimbisa parce que na okaki méchant na okaki kandata on kana monique no Bellevue afuti mbongo, c'est-à-dire que no Bellevue za na mbongo ya Bellevue eza na makamusu ya kosala te, c'est-à-dire que no Bellevue ninga za na besoin de salité ya kolate lisusu bundi lelo nzamba komi atako kola kisabatu keno botala muto bobanda kofinga botala mwana bato akomaki na komilobela keno aza alingana balingaka ete nzamba ekolakise keno balingaka yo akende suko se confier na muto afinga kakende ko se confier na muna nzamba ngo pesa ko rejeter Poutine. Donc on réfléchir na place na bino boni boy na bopotana. Come and take your phone. I don't know who is calling you here. Franchement, la grande famille, tokomi na suka, bolimbisa phone na moi na tiki phone na e awa. Na yamba jiko lali. Bozolanda la grande famille, bolimbisa za appel à moi na phone na moi na appel ekotaki. Ya lali a tiki phone na e a. Voilà. Nakomi na suka la grande famille, bon week-end à bino, est-ce que vous avez bino partout dans le monde? Donc il est méchant, hein? Donc il est méchant, je vais répondre bateau. Je vous aime bien. Tokutani prochainement. Bisous là-bas. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.